Depuis Yemoko Félix Tshisekedi, a comme un pouvoir, donc il est 7 ans, 8 ans. Même réforme et barème salarial, atikali ko sala ngote, batikali ko initier ngote. Même à tatu comme en 2028, 2030, 2050 et si jamais c'est et Rosalata et ça c'est élection moro transparente. Kabila Kei, si le système est changé. Système est changé, Félix Tshisekedi dans un même système et nous on changé, Bamouta Mbabaye n'a qu'à ce système. Président de la République, c'est un scientifique. Dans la commune à pouvoir, il faut une salle à l'Ikambu et pour résoudre le problème, il y a population. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Très bien, très chers compatriotes, mesdames et messieurs, éveil patriotique, to bande mission nabisom ko lelo, to pesi batutu mbote basé belé balandaka biso, lelo to yesu na masolo na biso. Ya politiko to ko solo laka économie, pourquoi pas to solo laka pe culture ya mboka na biso. Na cadre ya ko éveiller conscience, lelo to zalina bino na mukolo lelo. To ko solo la actualité politique, to ko solo émission na biso zalina ba parti minyo to ko relever makamoto leki na katsa mboka na biso. Quant à biso, to bandake miso boete pour nako kanisa mémoire ya bandeko na biso. Si vous êtes ensemble avec nous, to ko senga bino une minute de silence en mémoire ya ba compatriotes nyo surtout au batiki biso. Une minute de silence s'il vous plaît. Voilà, de retour to zongi, to bande mission na biso, très chers compatriotes. Na actualité politique biso nyoso to oki, to yebi biso nyoso to makambozo le kanamboka, to moni ba procès à Constant Mutamba, condamnation pour Constant Mutamba, procès Joseph Kabila, condamnation to landi ba makambo belezo le kanakatsa mboka na biso, ndenge Congo zali kotambola. Quant à biso sans plus tarder, to ça na invité na biso à se présenter, à ça muta ko présenter to yebi tokokuta na yende tokobeta na masolo, 3 parties à émission to za na lelo. Nkaka Yambuya, bonjour et bienvenue. Bonjour Mbuta Patrick. Ça fait moi Mikolo tokota ni susute, bonne santé, bonne makambutu ba activité politique, bonne sango ya MSSK. Santé za malamu politique qui fait tozana bango tozana ngo plutôt na mboka na niveau mboka ba cadre na biso o ba na mboka ba opi baza awa tozana ba concertation o tozo sala pour na préparer o ezoya d'ici 2026 2027 puis 2028 voilà. Très bien, très rapidement kaka Yambuya bandeko ton susu ba yoka kaka Yambuya MSK ezali association parti politique rôle nabino objectif ezani na kata mouvement ngopé to meka koyeba pour ozape na kata diaspora très active MSK matondo mingi po na kopesa biso mutuna wana Mbuta Patrick. Bon, ngai naza écrivain, politicien, scientifique et puis nazali guide spirituel, scientifique et politique. Il y a un mouvement sur le Congo MSK. Mouvement associatif culturel où est Botami en France depuis juin 2011 juste après mouvement combattant où Outaki en Paris Botamaki en Paris après marche le 19 février 2011 MSKP est né à partir Yawana depuis 2011 et puis tozo qui peut mouvement tomemi yango ti namboka à partir de 2016 to gagné ko enregistré mouvement étant que mouvement associatif donc socio-culturel et jusqu'en 2019 le 24 avril 2019 na Congo tout ça dit sortie officielle et puis to continue à activité na biso dit le lo mouvement ko tambola malamu ezali ko tambola MSK za na ba principe pesant ba valeur nango donc méthode conviction par rapport à ba idée et ba vision autour nango na carte ba inspiration na biso plutôt ça déterminé et ensuite soit ba réaliste et ensuite la méthodologie auto tambola nango toza na méthode na biso to tambola nango na carte MSK toza na 4 méthodes ezali amour respect
dignité na justice. Matondo. Merci mingi tolandi mouvement MSK pena développement évolution hein de ebisa biso. Mais l'actualité nous oblige et que tout sur la makamboka. Situation sécuritaire en mboka na biso, partie est de la République nkaka. Bino ndenge na landi le mouvement MSK, c'est-à-dire que bolani la vena à la loupe mboka na biso. Boni un mot situation sécuritaire, partie est kangami na maboko ya bato toyebi M23 bananga nkaka, un mot sur ça. Matondo pona motuna ndeko Patrick Mpanzi Sango to loba boy. Citation wana ezali situation moko oyo ebandi lelo te. Situation ya insécurité ya mboka na biso. Toko eloko msu tobo sa les ate soki armée na biso et relevé défi wana te. Malheureusement, na pouvoir ya Mobutu depuis le 24 avril 1994 na génocide rwandais entre ba Hutu na ba Tutsi, armée na biso ekokai ko vaincre eloko wana te. Par rapport à la négligence, il y a pouvoir, il y a Mobutu, et négligence à armée. Et je crois que témoignage, il y a Bangwanda, Salaka Yango, par là voir même général Baramoto, Babane Kozwa, moteur, il y a char de combat, ko chango voir même la balinaire na bango, ainsi de suite. Armée Zaraki abandonnée. Suite à cela, Toya Umona Afdel Peyaki, ainsi de suite. Et Laurent Désiré Kabila est au pouvoir et cette armée n'a pas été réformée. Quand je parle de l'armée, ça veut dire armée terrestre, armée de l'air, la force navale. La force navale. Y compris Tokogozo un peu côté à la police. Très bien. Mais sans oublier et voir même la gendarmerie aujourd'hui, depuis à l'époque de Mobutu, gendarmerie n'a vu ce fonctionnaire. Même combattre là, c'est un peu dire dans le sens que parce que Yemorona armé aux alaï malamte. Très bien. Ils malamte. Infiltré, je dirais non. Je dirais qu'affaibli, on peut parler affaiblissement ou pas. Ouais, affaibli, mais il aurait fallu, Ezala bien statué, mais armée, Ezala qui bien statué. Raison pour laquelle insécurité wana, Ezala bongo na frontière na biso, ainsi de suite. Puis Laurent Désiré Kabila a été dans le lobby, a salé la qui a monté. Joseph Kabila a aillé, mêmement. Armée, sur le plan Toloba, il y a force navale, force terrestre, force aérienne et l'autre côté. Félix Tshisekedi peut ailler, mais même pareillement, tout le monde a raison pour laquelle insécurité wana et izalaka ko persister kakana zio mama loba mukina muluba. Mais siko solution ko za ndeti nini? Na ndenge za kuna. Tout le monde a siko to komi bande ko msuna opposition ba komi ko initier dialogue. Siko dialogue wana esangisa na opposition. Toza ko yoka na badir opposition na opposition armée. Ce qui est le Congo comme une opposition armée, na kata constitution na biso se reconnaître opposition ya armée té. Bon niveau ni skoto ko suka na likamboyo. Bon, ndeko Patrick, je crois que Congolais ba Hollande biso partout dans le monde, ba ka prendre les loromoko. Pour moi, dans le système politique où ils ont les kanamboka na biso, vie administration na gestion mboka ezali ya malamu té. En tout cas, tout suite au loupé marambe belé par rapport il y a des erreurs politiques. C'est-à-dire que le mot ça m'a sauté pour na ta et tout suite comme déjà na des blocs. Très bien. To loba yango na ba émission ebelé. To expliquer on a ba émission ebelé que makambu wana ezali makambu ya judaïsation de toutes. Donc Paul Kagame a été désigné pour diriger pays à Grand Lac. Ouais. Bon bato ba komi ba accéder na pouvoir. Il aurait fallu pour Baebi Marambouana, il aurait fallu asseoir armée Nabiso. Nous avons cet exemple, par exemple, à l'époque, comme Mobutu, Tilelo Tshisekedi. Tshisekedi a 7 ans, 8 ans, sur le même système. Voilà, même ça, les réformes armées. Oui. Du fait que le Gaulle a réformé armée comme il faudrait. Donc, il y a un. Et c'est là qu'il a Tshisekedi, il a la réforme armée. Mais il aurait fait. Avant Tshisekedi, il y avait un président, Odoussal Nemba, Mikolope, mais il n'a pas Kawana. Oui, bien sûr. 17 ans. Oui, bien sûr. Il y a un la lobby, Bango Nyonso, Basali, armée Nabichezala renforcée, l'équipement militaire, tout consort. Si on rentre dedans, il y a beaucoup de choses à dire. Au moins, la voix même, paye. Surtout quel côté, il y a paye. Il y a salaire, il y a militaire. Il n'y a rien. Tout ce qui est logistique, logement.
Tout prise en charge sociale, les malades, hôpitaux, pour les L'autre, ozomona. le président actuel paye à ça les mortés. Non, ben, la preuve en est que les soldats au Faliba qui nous bunda, il y a eu des soldats moussous, des salagi, des répit. Tout le monde est bas Pourquoi? Parce que ils mal payé. Motivation. C'est la même situation où les alagi payent la armée, à forces armées zaïroises. Très bien. Donc voilà. Donc moi je dirais, situation il y a Est wana, ils ont dû na ba dirigeant na biso bango moko. Très bien. Mais soit peut au lobby à table équipement, mais quelque part biso moko o ba politicien na biso azo diriger mboka. Tous voilà exemple moko pour na kozong Serabino Maloba papa Patrick. Na juillet 2004. Général Bunza Mabe a repoussé qui CNDP yango mutu ezali lelo M23 M23 yango wana ezala AFDEL M23 yango wana ezala RCD les oiseaux de même climat ainsi de suite. Mbunza Mabe tango a repoussé qui nkunda batware mais avec quel armement? Azali armement autozana ngo lelo eleki yango et d'ailleurs yimoko président Félix Tshisekedi na Mtomboka na campagne électorale na décembre na 2023 alobaki yango alobi soki kaka ba beti lisasi moko tozali na ba équipement nyonso tozape na moyen ya ko atteindre Rwanda à partir de Goma, c'est-à-dire que minutieux ezangaki. Voilà, mais un exemple yango na bane ko pesa yango na lobby so totali bien tout le monde ki ba top pe bazana kati bato bazo trahir na kati na lobby infiltration te mais bato bazo trahir baza kaka na kati au sein le Congolais de mauvaise qualité bango moko ka très bien bazana kati pour exemple na pesa peut-être à Congolais ba comprendre nga Ngunza Mabe na 2004 arrêt pour ça qui donc Ngunza Mabe ntu ba azaki commandant qui akende ko sala incursion wana pona a refouler nkunda batware. En même temps tous avez la général Bouki azaki chef d'état-major ya force terrestre. Tous avez na Jean-Pierre Ondekande azaki ministre à défense. Général Bouki azalaki na force navale. Donc bango nyonso wana bazaki ba congolais. Mais comment ça fait-il RKK Mbunza Mabe a repoussé qui nkunda batware bazuye a comité na frontière ya Rwanda. Ale bazuye batindie soi-disant pour question de défense na Kitona. Do balongoli po aswana. Mamadou Ndala asalaki ndegeni avec armement nini o yazalaki nango pona aya ko vaincre ma exaction wana oyo ezo de kana est. Donc quelque part ezali pouvoir o ezo ko accéder ba pouvoir o ezo ya en place bangone mutu fali ba sisa makamwana mais bazana ba incapacité aussi sango par rapport ya bangono ndenge balingeli. Très bien, merci beaucoup Nkaka. Je pense que bato balandi ndengo meko pesa explication wana ya mulai pour que bato bameka ko comprendre. Donc et finalement de zolo baké seule solution ezali c'était ba Congomani faut ba fan là-bas solo là ba ko traiter ba cause profonde entre biso ba vrai congolais pour que nasimato bandi to ko kangola mboka soki na comprendre malamu boîte. Très rapidement to na kati ya actualité to senga biso to solo là to moni Congo République démocratique du Congo et ningalaki na procès à Constant Mutamba to moni jeunesse nenga zoyi makamana maboko jeunesse a comité na niveau ko lobi sanga teb na zo bango jeunesse a lobby Constant Mutamba na prison, bango na cimetière. C'est-à-dire qu'il y a eu réel engagement au sein de notre jeunesse de la République démocratique du Congo. Tout le monde basali ba nuit, ba veille patriotique. Les bossons de Constant Mutamba. Baza ko lala. Justement pour na ko battre la ko cadrer Constant Mutamba. Tout le monde peut sentir Constant Mutamba ndenge zalaki ndeko akondi di kambongo vraiment ezwaki. Mais premièrement, tant vous avez comme bongo, yo attend que analyste politique, yo attend que guide spirituel, vous avez commis le belanine. Tant vous avez comme avant tout quitter la condamnation, lors il y a au cours il y a procès, avec tout ce qui se passait autour il y a Makambouana, vous avez comme belanine attend qu'analyste politique. Matom Dondeko Patrick, bon, moi je me dis ceci, la jeunesse ou le peuple congolais, il s'est fait tromper beaucoup dans les politiciens à Bissau. Très bien. Qui veut dire quoi? Tant on a zoomé na babiloko on a tout. Oui. Bah y tout autour il y a soutenir Constant Mutamba.
il n'y a pas de problème. Constant Moutamba, c'est un homme politique très ambitieux, avec des convictions politiques, mais à côté qu'on dirigeait dans le système. Dans le système. Système est le rôle à miel. Sur le côté et kangayo. Et d'ailleurs, le même système est au déplorer. Mais ce qu'il faut autant là, tout autour na yé, on va soutenir. Est-ce que la population est soutenir yé? Est-ce que soutenir yé vraiment dans vrai sens pour un changement? Ou est-ce il aurait fallu à ça la administration ou pas? Moi, je dirais, Constant Moutamba a fait beaucoup d'erreurs. Il y a un ministère où il va payer. Parce que dès le départ, tant qu'on a dit déjà ministre, à ça qui réforme, il y a des documents où il y a des enregistrés, association, voilà, tout ça. Association sans but lucratif. Okay. Mais sans oublier que l'association a qui na ba document là déjà au babengaki F90. Très bien. Mais tant où y est à du pouvoir, ba PC ministère wana a réformer. Yango amema une nouvelle structure pour na ko réformer justice et malam. Yango na mona dès le départ défaut wana ezali déjà départ moko ya mabe pour na construire. Ça il faut pas Moutamba. Pourquoi? Parce que na carte administration, il aurait fallu Amitala alobate, quand on a changé de document, par exemple, le document, il y a personnalité juridique. Mais l'association, on a déjà dans le document. Qui veut dire, le coup, là, tu as changé de document, elle va te délai. Oui, à chaque délai. Mais très bien, mais vif, c'est déjà vif, il y a problème, vif, il y a problème, que délai, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, l'ancienne association, oh bango bazali na ba document administratif wana ba futaki mbongo très bien ba futaki pe ba ki na ba document mais tant osiko yé aso réformer ba tia document mususu en place tel que par exemple personnalité juridique mais ba association wana lokola a déjà bazalaki ba futaki ba taxe na bango il aurait fallu aloba na ba association wana bino boko mimaka ba statut na bino na ba règlement d'ordre intérieur na ba procès verbal ya ba comité directeur na bino ale bo futi taxe mongo dérisoire auprès à l'état par exemple toloba $5 ou $10 en francs congolais pour na ba pesa ba sala sko remplacement ya ba F90 na bango wana ya kala pour ba pesa bango personnalité juridique o bango ba tie comme document ya sika mais ba association nouvelle o ba ko ya bangonde mutu ba ya sika et en même temps ba memi 1000 et quelques euros pour somme ya tia yango en place ou a futa ba taxe à peu près $1200 ya refuta donc au moins c'est la même administration au yé abandela ki nango dans le sens kaka tangu même ba changer ki biso ba passeport et ba code c'est ba passeport biométrique ba passeport semi biométrique tant ba longola ki yango il y a des gens au ba tikala ki na ba validité il y a ba passeport wana il y a ba 2 ans il y a ba 3 ans mais ba longola on ba la mort donc dès le départ moi sérieux place donc voilà donc même administration, même façon de faire, c'est pour cela dès le début, même le cadre MSK qui est Constant Moutamba a mal décollé son ministère, en tout cas, évidemment. Mais toi, il y a il y a 19 millions. Est-ce que Constant Moutamba va juger une intention? Il y a tentative, il y a détournement. Nazoloba a na début émission toza na kata système wana est un système néocolonial. Très bien. To uti nango depuis 1960 ti lelo. Constant Moutamba yeba déjà que justice wana est un amateurisme. Très bien. Jusqu'à ce que à tel point ba epeko juger na amateurisme wana ainsi de suite. Donc moi pour moi Constant Moutamba erreur ou salaki il aurait pas fallu à côté nakati et système il fallait qu'il ne valait à ministre non fallait la voler les bandes et d'ailleurs regretté cela n'est côté nakata moi j'ai regretté je savais que il va faire mal parce que ça système est en forme est en forme liquide et récipient soko poti et ko kangayo atoza mayele atoza ndenge nini
ekokanga et d'ailleurs basalaki émission na constant na bosolo na politique lui a dit cela a émis que système est traversé basage toza na 4 grandes écoles balumumbiste bamubutiste bakabiliste bachisekediste il a pas manqué na batuana o bazalai maele mais soko koti na système atozalaki mayele ekolia yo ekokitisa yo ekodénigre yo mais kaka tolongiseli yo ozokoloba bongo lelo soki yo oza mokambi ya MSK soki lelo babengi yo par rapport ya programme oyo portaka ya Congolusha okende koporte yango bapesa ministère osala yo okota te problème ya Congolusha eza problème te Congo ngala luba swahili to vanda pour to changer système. Très bien. En commençant par constitution. Oh, il faut la acte moko fondateur pour na identité. Le problème est que soko kota to kokota te. Te na lobby na ba pesingai esika, ba pesika. To sala pour na ko changer système. Mais constamment tamba sur le démarche avec nango. Non, mais il est rentré dans les démarches, il a pas fait ça. Il a pas fait ça parce que y est envoyé méthode na ye ya ko exploiter idée nae il est parti dans d'autres choses. Va vite. Oui, on peut ça un exemple. Très bien. Par exemple, Pero Luara. Pero Luara, constamment à instruire. Les hommes la justice, et pas un ministre à justice. Ministre à justice a quoi instruire. Magistrat. Ministère public donc parquet qui talabolande la dossier au juger akenaki pa ya ko talisa makambo ya Pero Luara soi-disant Pero Luara azali en connivence avec AFC M23 bataka somme moko 4 millions très bien pour la rukanga Pero Luara. Ça, c'est déjà faux. C'est déjà faux. Tant que vous condamné Kabila à instruire auditorat militaire, à instruire parquet, va saisir Kabila sur quel point? Sur le point que pour Kabila, à Kenaki Nagoma, est-ce que on est à la preuve? On est à la preuve. Nkaka, sauf de tout à la malamu, que Mboka Nezo Sambouis et Sambisi Kabila Boye, le lopé condamnation. C'est-à-dire que, par défaut, il n'y a pas de preuve tangible. Évidemment. Quand il y a une culpabilité, Kabila Zalia, il y a Zalia connivence, M23, donc il n'y a pas de preuve. C'est le yo, il n'y a pas eu. Non, je n'ai pas trouvé. Jusqu'à présent, même Constant Moutamba, procès en sous-sous. Il n'y a pas eu de preuves tangibles. Nengolobi. Justice, et dans la justice, Bakoro l'a pendant 5 ans. Pendant 3 ans. Il faut voir la preuve où ils ont justifié que Mouto vraiment parquet, ministère public, il fait rendre verdict aux gens qu'il faut pas saisir. Mais dans mon on pété. Donc prenons l'exemple. Bazui par exemple toloba na justice na biso ba magistrat. Ba lobby Kabila azali espion, azali usurpation. Il y a identité. Na haute trahison. Bon, c'est quoi Kabila on t'a présenté à Bisso Ezalra Nani. Ezali Papa Nae, Laurent Désiré Kabila. Kabila a vendu na Congo pendant 24 ans, depuis 97. A dirigé l'institution à Bisso pendant 20 ans. Na diaspora babanego lobage Congo ya Kanambe. Depuis cette époque, justice na Bisso balande la yété. Service à ANER, Ezaï Wapi. Pour ça, l'enquête depuis tous ces temps. Tant que Kabila a déjà accédé à un pouvoir, en 2001, le 26 janvier 2001, est-ce que cet homme, il est vraiment exactement congolais? C'était tout au long du procès, Balobi qui a prêté serment na Kabila. Mais le deuxième mandat, il y a Kabila Kabange. Et ça, c'est pas les deux. Deux. Janet Kabila Lobi, Tokoti, na famille à Mouzé, na 1997. Bon, je vais expliquer ceci. Très bien. Mouzé Tornaye et Zaliwana. Or, pour moi, na amateurisme et la justice na bisone nezali,
eza ba justice moko intentionnelle. Pourquoi bakoko zwaka ate bana Kabila ba Jeannette bango nyonso basala bango ministère public avant de rendre verdict, avant même balongola Kabila ba immunité na ndenge Constant Mutamba sengaki. Pourquoi basala bango ba test ya ADN pour bakoko skenope osala exhumation ya corps. Voilà biloko moko zo conseiller na la justice tout le monde, il aurait fallu il faut qu'il y ait de preuves. Ouais, bakeno sala exhumation ya corps à Laurent Désiré Kabila. Bona na batala est-ce que aza vraiment mwana na ye auto aza mwana na été. Tout ça est un amateurisme. Ben oui, mais aujourd'hui Jeannette Kabila, aujourd'hui balisuso bazana, soko aujourd'hui na Kabila Joseph. Pourquoi ba rosa bon ba test d'ADN pour ba découvrir. Donc au moins que justice na biso, il faudrait à ce que ezala réformer dans une nouvelle politique. Donc Constant Mutamba na mayele oya zalaki nango ainsi de suite na kati système akoka ko réformer justice na. Donc elle est pas si abimisa mutu na système. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Déjà dès le départ quand il est dans le lobby, il aurait pas fallu à se faire tromper na kati système déjà total. Yemoko mkonzamboga oazo diriger peuple congolais tout oazo landa biso partout dans le monde. A comme il en wanande. Avec les systèmes. Non, mais l'élection, quelle élection? Élection, mon côté, Salama na Congo. Yo, mon élection, na Mboka. Patrick. Élection, mon côté, peuple congolais, tout au Zola, dans le monde. Élection, mon côté, depuis 2006, 2011, 2018, 2023, au Etikala Rosala, transparente et libre. Et puis, Rosala raté. Même à Tatou comme en 2028, 2030, 2050, et si jamais c'est et Rosala, et ça, c'est l'élection, mon côté, transparente. Ainsi de suite, mais, Ndeko Patrick, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais Corneille n'a pas lobby. Corneille n'a pas lobby bien que tout nom qui est économé. Donc, Kabila n'a Corneille n'a pas. Mais bien sûr. Pourquoi pas? Mais nous, on l'a déjà dit. Tu vois, quand tu as une plateforme, on a déjà en 2020. Yo lobby que Corneille n'a pas lobby, Banoma qui Félix Antoine Tshisekedi. Mais bien sûr. Tout ça, on analyse mon cas. Moi, je dirais que Tommy Kossa, la lecture. Évidemment. Ce n'est pas, ils ont pensé, mais il y a beaucoup de gens peut-être qui comprennent place où on a été. Tout ça, on lecture mogo ensemble. Après Nassima, tout le monde motuna. Il y a ma propos, il y a lobby que, oh, Corneille Nanga, a lobby que, Banoma qui fait Antoine Tshisekedi. Évidemment. Bah, il m'a kabalanda biso, tout ça n'est pas patriotique. À un moment donné, comme il m'a battu moye, na kate moulili, ça passe. Corneille Nanga a ses propres frères. Corneille Nanga a zana bana mama kulutu. Corneille Nanga azana bana ya mama leki. Tshisekedi na ye bazali tribu mon côté. Tshisekedi na ye bazali batupe ya mboka mon côté. Ni ba frère, ni ba cousin. Mawa nini oyo yazaki na yango. Atali gauche, atali droite. Amoni Martin Fayulu, aboyi Martin Fayulu, aboyi Moïse Katumbi. Aponi kaka moto ya monaki ke apesi ngai mawa. Na lengaka mingi parce que auti poto. Po parfait Tshisekedi ataki zaki solo makasi mingi alobi te yende ngati ya comme mkonza mboka Congo pour lelo nous peuple congolais to kaka chantage OK Corneille Nanga anomi Tshisekedi basaki na lieni no yayo kile mawa pour apesa ebo konzi wana et ça kaka lecture to sali s'il vous plaît merci. Déjà Seni dès le départ ezali organe néocolonial ezali ba tchango wana na Congo pour kanga peuple congolais mignololo. Ezara na Congo te eza na Afrique mobimba tala ninge ravagera pe ba pays sous africain. Et d'ailleurs ce que zongi muke pour appeler son réponse na motuno tout Martin Fayulu na 2018 aloba yenine abi toko kende na ba élection te avec ba machine à voter parce que eza ba machine ya tricherie. Mais de lui-même encore à Kenaki ko simba machine wana. Et puis le 10 janvier 2019 tant ba sali proclamation ba élection ba bi Félix Mouta gagné. Mais ce qu'on a réclamé soni en sachant que yomoro lobby que za ma machine ya mabe. Kaka. Bon siko nana ko ma Patrick s'il vous plaît. Siko nani o ayebité que Kabila na Félix ba sala ki coalition. Mututo ayebiango. Ba sala ki deal. Mututo ayebiango. Mais deal wana est passé par qui? Par Seni. Nani mutu fallait
à approfondir deal wana pe comme malam à l'avant. C'était Corneille Nanga. Il y a eu des émissions battues déjà au Babandegi Sous la bénédiction des présidents Joseph Kabila, Bangomi Balé. Bangomi Balé. Oui, très bien, je le confirme. Bangomi Balé. C'est-à-dire que nanga za na monopole te kolobaki yende mutu anomaki Tshisekedi. Azala non monopole neza parce que yaza président Seni. Très bien. Parce que moto ancien chef de l'État Joseph Kabila. Te Seni bapona batu kopona. Très bien. Au monde Là vous avez aussi crédit na Congo. Toi boy to za na kadima. Kadima pe ezalaki na procédure et puis talaka Seigneur batila biso batu soit disant bato basambela. Nani mutu akenda kosala recrutement ya Seni ancien président to bakambi bazo kokota. Non ezana nini ya commission wana mutu basala ke baluka moyen ba élire président de Seni. Je m'arrête là. Ouais. J'aimerais qu'on réponde ngai nano. Dans la zaki na nino a connivence to na lien. Non, et à Marambaliente, très bien. Et Zama Kambu, il y a système. Il y a deal. Et c'est qui fallait baser Félix Tshisekedi Bacha Ewana. Martin Fayoulou a gagné l'élection. Pour l'élection, il y a gagné l'élection déjà, et ça n'a pas format Malamoute. Et puis, jamais. Non, ba bulletin de vote, marambutu, ba machine à voter, ce que n'a osa malibanda. Parce que ba élection bossa. Ce que tu condimila na maloboyo. Un moment donné, nanga yemo kaza versatile. Alors bien un moment, na ibitu solanda qui ces derniers, Katumbe gagné l'élection. Tant Monique, Martin Fayulu qui a sali comme de la patrie, à boire qui si ba peine de pharaon azali kosala Martin Fayulu. Parce qu'il faut reconnaître que nanga un moment donné comme au sala appel de phare na Martin Fayulu a comme ko ça d'état manipulé et que bisodé to nona Tshisekedi monto gagné l'élection ezalaki Martin Fayulu. Là je le dis et je le reconfirme parce que Martin Fayulu à un moment donné a posté des propos, il y a monsieur Corneille Nanga mais il y a même pas 3 semaines monsieur Nanga lobby Katumbe gagné l'élection. Lilo nom ba congolais, il faut croire à monsieur Nanga ou bien faut total la réalité en face pour total avenir na décollage en Mboka na biso. Pour total avenir na décollage en Mboka na biso, je vais dire à tous les peuples congolais ezana mutu moko te o na système politique néocolonial otozana ngo otokoki kondimela. Nani ondima Martin Fayulu ana kata système. Corneille Nanga ana kata système. Félix Tshisekedi ana kata système. Système ngo nini? Système à démocratie na mode nango ya seni ninge echama pona ba pona ba mikonzi na ndenge na bango. Yango na lobby depuis 2006, depuis 2006, 2011, 2018, élection moko et ozala, il y a normal et ça ATP, ezala transparente. Na système à démocratie, ezala en France, ba déjà mutu oyo akokoma na mutu ya mboka. Ata basali ba élection soi-disant par ya voix ya suffrage universel et ko simbarate. Yango moni ba mboka oyo tel que ba Russie, ba Corée, ba Chine, ba na façon na bango ya mode na bango ya vote. Yango na pe biso tolobara na MSK que biso lo lenye na biso culture électorale na biso ezalaka mode ya culture électorale ya bantsako. Merci beaucoup. Que ezala batu moko ba vandaka ba clergé ndenge ba votaka pape bango mutu ba yaka ba poni mukonzi ba tie wana. Merci beaucoup kaka. Merci Tolandio, très bien par rapport à yande to solo le premier partie émission na biso rapidement tozo que na deuxième partie to ko to solo là. Tozo na kata diaspora précisément na France. Bando na biso na kata diaspora. Lelo bosali mboka na biso sonia bien boki kotambusa na Congo. Bolalisi Congo mobimba kao. Que de détournement. Bino bozaba homme intègre, bofani na mindele, bosali na mindele, mais bokei pona kotombola ekolo. Mais bilan moko très catastrophique. Même na bato bazana kati mboka lelo basu na confiance à diaspora congolaise te. Bino moko pe bozaba initiateur ya Kabila dégage. Vous faites partie nkaka yambuya. Mais jusqu'à présent, diaspora yango entre bino mokope na ancienne appellation ba combattant. Histoire on est ba combattant ou na wapi. Bon, je l'ai dit tout à l'heure na début émission on a présenté MSK. Sur Otali omituni na question on a auto tuni bango talara ba RCK, ba BPK, ba mouvement na nyonso ezana ba ka. Siko bitumba oyo biso to bundelaka o to bandaki po to bundela tango makamba Kabila dégage e bandaki ezalaki nini ezalaki pona tozongisa makambo ya Congo. Très bien. Ya
excuse, il y a pouvoir royal. Retour. Retour, il y a pouvoir royal, il y a authenticité. Très bien. Mais en même temps, et je rends même hommage, il y a eu Mouton aussi, au Autotikabiso, Voilà. ainsi de suite. Son homme répond. Voilà. Tozala naye le 19 février 2011. Na marche, la première marche, à Kabila dégage. Très bien. Mais malheureusement, ba marche il aurait fallu zanakati, ba mouvement na plutôt ne bandagi fallait zanana organisation. Mais organisation ezala été. Botika la pêche j'aime Tout ba memiango na ndenge ya désordre. Yango lelo na osema. Obi batu, bato banane. Obi batu, tozana ba tozana ba odombo. Très bien. Tozana ba babé masombo, ba papi volcan. Bato wana nyonso. Ainsi de suite. Bato bake na kobeta. Ne bakende na ngona ko boycotter ba concert. To boycotter ko beta te. Te za wana te. Yango peska elo mo amke. Na lobby pourquoi ba sigle na bango ezali na RCK ba BPK ba patriote ya Congo ya Rex Kazadi o akiko se rallier et pas ya Corneille Nanga. Est-ce que Corneille Nanga za muto royauté? Non. Corneille Nanga c'est un démocrate. Bon ici ko objectif o bango basalelaki makambu oyo ya ba association wana pona to bundela Congo ezalaki yango te parce qu'on a oloba côté ya o etaleli makambo ba diaspora o basali soni na mboka. Ce sont les diasporas qui travaillent avec Félix Tshisekedi, non? C'est ça. Mais batikali ka ba diaspora. Yemongopé, Félix, Azam, Londres, évidemment. Belgique. Donc les problèmes c'est quoi? Les problèmes ezali image na bino les problèmes ezali ya koyeba qu'est-ce qu'il faut qu'on dirige mboka. Comment on doit diriger une administration? Une administration il faut qu'on ait la connaissance ya ko commander yango, ya ko contrôler, ya ko coordonner et puis ya ko prévoir. Et là il y a prévoyance exacte Namboka Nabiso sur l'administration en place, na pouvoir en place. Même là, bateau, baego se rallier pas na Félix Tshisekedi, rien. N'europe c'est l'eau moko. Moko kaka. Oh, ba Congolais, ba Zolande. Depuis yé moko Félix Tshisekedi, a comme na pouvoir, donc il est 7 ans, 8 ans. Même réforme ya barème salarial. Et atigali ko sala ngote, batigali ko initier ngote en place. Comment expliquer ça? Mais comment l'administration peut fonctionner? Il y a un moni kasibino diaspora. Mais bah connaissance maintenant. Il y a Rosalana et Lokoana. Bon, so connaissance exacte. Mais ça n'est pas mindele. Ko ça n'est pas mindele exacte que vous savez kraki na bamboko to bufandaka. Ndeko Patrick, ko ça n'est pas mindele ko tombola défi yamboka la Congo te. Eleki munene. Non, mais il y a un lobby faut la connaissance ya ko administrer mboka. Ta administrer Congo za munene. D'accord, pardon, s'il te plaît. S'il vous plaît, excusez-moi. Maton. Na soki kondo mozoloba. Toke da échappatoire te. Tout solo la moni eza via ba congolais. Évidemment. Moni lelo yendo zabwe, lobi peta musoko osimba mboka. C'est-à-dire que congolais za na pasi na motema na bato lokola bino na biso o to fa na mboko. To laksara c'est comme si to koki ko enseigner quelque chose na bandeko batikali peta mususu na mboka. To mimisaka image lokola biso to koki to yebi. Mais ba preuve ezali. Donc, il y a un musikate, nkaka. Tout solo la vrai. Ouais. Bande de Corona, basa différent na yote. Tant on se sont différents. Zela. Tous sont différents. Likambo yo moko lobi na au début, bo tambo na ba marche. Bo tsali na ba makambo ya ba combattant, mais bo zaki na désordre. Donc, c'est-à-dire que de part et bandi déjà awa, bo sala makambo mais zaki structuré té. Bongo mango na bino différence ko za nini. Bah, différence c'est ça déjà, regarde, biso tokenda na mboka. Et tozo pesa, tozo talisa comment changer les systèmes. Wana urobi côté ya ba diaspora comment la diaspora en général. Bon parce que bon diaspora en général c'est un peu différent dans les sens. Ouais, soko lobi Kabila dégage, là autre chose. Mais il y a beaucoup de gens on appelle ça la marche wana. Mais parce que bazali la connaissance té savoir-faire, savoir-être et ma compétence, il y a organisation, il y a administration. Parce que l'administration, il faut qu'on y ait une organisation. On appelle ça deuxième exemple. À part dans le lobby, il y a Yemoko Mkonzamboka, barème salarial, il y a Pamba, il y a des fonctionnaires à l'État. Yemoko Mkonzamboka, il y a salaire na été. Mouto azo kombo la balabala.
il y a l'état salaire né et banité. Or na moya lelo nde toza boy même salaire ya président ya mokonzi mboka na biso et ko leka pas même 15 000 dollars en francs congolais et si de suite. Oui, mais ezala bongo, ezala même bongo te. A tes nini, salaire à président à Congo lelo, il faut nager entre 10 000 à 15 000 dollars en francs congolais parce que pourquoi? Atambola na ba avion gratuit, ana mituka gratuit, ana ba carburant gratuit, ndako gratuit. Donc avec 15 000 en francs congolais, on les alliés déjà prévu na fonction gozoa makamande gozala bongo. Ça ce n'est pas c'est dotation présidentielle les élo soso. Très bien. Tant des choses en la dotation présidentielle. Mais salaire na yo ezo salake au souvenir na besoin ya famille na yo. Que chaque mois au gros 5 000 dollars en francs congolais au teliban na banque, aux 5 000 au pesi banano. Basumba bilamba bas na ba besoin familial na moi sinayo au comprendre. Bon sikoyo soko sali calcul wana au monde ngo eza bien établi et puis akokango et koka et puis 3 000 dollars en francs congolais chaque mois président de la République akotonga ndako bako pesi ba maçon gratuit loko aza fonctionnaire à l'état au moins que tant au salaire ya président eza bongo et ko sala ke ba ministre ba député salaire titre comme ke policier akoki ko toucher les 600 dollars en francs congolais ainsi de suite. Deuxièmement social, tout le monde est place au makambo za passé za te so ko za na diaspora ne oyeba ko sala makambo o esali e sengeli administration tozi belge atikaki système ya ba dispensaire les années ba cabinet médicaux à proximité. Voilà ba eza donc médecine à proximité. Bon siko avant au lieu qu'il y ait un hôpital ou les cas la dispensaire qui cas grave bah transférer voilà donc au gros au capota à partir du dispensaire ba tongio siko il faut que ça on a 2 345 000 kilomètres carrés qui battent tout population wana aya ko comme à un niveau que à koko qui na dispensaire faut que ça ali faut que les cartes par exemple les cartes ya santé si l'état faut traiter na ba dispensaire wana na boité Félix Tshisekedi ninga zana bazo sala ba biloko neta ba hôpitaux tout consort mais faut que banana nous nasse ainsi de suite mais ce que eloko wana faisait la partout dans toute l'étendue territoriale. Ce qu'il faut que vous connaissance, n'engeni boko sala ngo pour mettre en place. Ce que vous avez connaissance dans côté, moi bochango exact. Kaka. Voilà. Ngai na comme moi ba doute mingi. Excusez-moi parce que voilà, makambo zoloba ça fait tellement mal que comme on a population na biso congolaise na ba précarité bazo vivre nango en parlant des dispensaires, bon ça comme on a matin midi soir modèle ba condition na no ba bazo kende ko kufela na ba hôpitaux wana ba dispensaire banda kwa ba chambre salon ozomona ka bato bazuni puta batie boye ba benyango dispensaire bato pe ba komi ko kende ko zo ba soin pe il se permet quand même ya ko kende pe ko sala ka ba opération. Tout ça c'est la responsabilité de l'État parce que nous n'avons pas un système de sécurité de santé où il faut faire valoir ba droit ya congolais. Soki a beli a dit que santé nanga ezali assuré na ba condition ya malamu Évidemment. parce que na makambo tout ozomona moto sérieux pena ezali na kata Congo ntaka ngana okile tout na moto musika te yoza est-ce que ça sérieux so ba peso ba responsabilité ba ya l'état au travailler pour na libumu na yote au travailler pour na famille na yote parce que c'est ça au biso to mona lelo mais au travailler pour na peuple congolais ntaka yoza sérieux au gros c'est la peuple congolais. Bah témoignage ezali ba vidéo ezali parce que mon toto comme qu'on pèse sa leçon oui mon toto commence à l'analyse mon toto sont critiquer est-ce que to que les psychotiques tankaka yo ko ça la peuple congolais oui au bosani libumu na yo ça les peuple ezako to maramna ya libumu te ezana marambu ya koyeba comment koya na ba un politicien eza mutu o eza censé à régler ba problème à cité ba problème aux alliés problème à cité très bien et banara na quartier na collectivité na mairie na ba ville na donc na ba commune et pas na biso na territoire très bien ndeti 145 territoires ainsi de suite ainsi que na province mais ce qu'il faut que zala na koyeba mayele ya remettre biloko wana en place donc soki batu bazala mayele wana te
moi ba mettre ba biloko wana place ezate. Donc nengo lobi problème à l'état, muto oero se lamenter bazana kati système et puis connaissance wana fait la administration za blackté. Un exemple, hygiène générale ya mboka. Nani muto akoki ko pesa ba idée wana. Muto azana vision mboka. Muto ana vision mboka ezana mukonza mboka non? Mais depuis que Félix Tshisekedi a commis président de Mboka, est-ce que ça télémi devant peuple a fait ça sans s'il y a hygiène Mboka? Exactement. Donc, parce que on est dans tout mélange militaire, c'est Moussa la Félix. Tout ça, le ministère de la santé. C'est ça. Tout ça, l'environnement. Ministère de la santé, bavand la rananani. Na conseil des ministres. Bavand la rananani. Na président de la République. Et nani on paie sa vision. Directif. Voilà. Même directif que tout est. Tant au président de la République, c'est un scientifique. Tant comme il a pouvoir, il faut na sala likambu obo et peut résoudre les problèmes, il y a population. Tant il sera dans le difficulté pour gouverner. Alors ça les l'autre côté. On se comprend. C'est ça les problèmes. Ce qui est place où a bloqué, ministre naïe, a coupé sa paix idée. On se comprend. Donc c'est ça. Mais dans un système semi-présidentiel, vous visez le chef de l'État, président de la République, il y a aussi des ministres. Au talaki nomination, quel est le bilan? Gouvernement soumis à 1, soumis à 2. Très rapidement, puis ça a un bilan. Tu peux échapper le moment. Très bien. Patrick. Oui. Ndekonanga, na ba Congolo bazolanda biso baebake. Tant basala ba campagne électorale. Ba sala nini. Bo pesa ba idée. Oui. Muta pesa ga idée. Ba programme. Ba programme. Nini ba ça le peuple. Peuple. Bon siko ba programme wana ezalaka détaillé. Oh ya biso Congolais, il y a Proto, il y a Congo. Ezalaka détaillé. Dans le départ des ezalaka lokuta. Voilà, ezalaka détaillé. Clair, le Congolais peut aller là bien. Pourquoi? Parce qu'il y a quatre systèmes. On aime éduquer comme ça. Il y a quatre systèmes, il y a démocratie politique. Parce que élaboré, ça mon gars qui na quatre démocratie, or au fond il n'y a aucun programme OEP Samara pour essayer changement social, culturel, économique et politique et salama. Très bien. Nous lobby gouvernement soumis moi. Na lobby en bien rapidement un deux on sali remaniement salamaki. Donc tout le monde qui na bateau ba gouvernant au bazo gouverner, ils sont pas na hauteur ya ko relever défis social et économie ya mboka. Un exemple, na opesa sou musoso. Tozo lelo soke na système économie na biso. Au monde que tant mutazo ki ngo somba ba pouvoir d'achat. Ba il somba mo mingi na nini comme le na dollar. Ka dollar. Franc congolais so côté le magasin ba chinois mutazo ki no somba biloko na dollar. Ainsi de suite. Même konza mboka, même souminwa. Nanu ba signer décrété. C'est ça en franc congolais. Donc la transaction ni on fait ça en franc congolais. Donc il négligence, il y a peuple. Donc il y a un lobby négligence à peuple. Parce qu'on néglige peuple. Bon, on a un discours au biso ba congolais to lobaka, bazo négliger peuple lokola bazali mabe. Mais or ezali makambu o eza ba idéal, il y a pouvoir. Souvenez-vous la sani, ba yemité. Mutu et ça manque de connaissance. Parce que si on a la connaissance, il y a retraité peuple. Il y a des douaniers, des politiciens. Il y a des douaniers comment? La vérité, c'est ça. Le parti doc bazana katu. La vérité, c'est ça. Sorbonne. Mais ezala aucun vend de la classe. D'ailleurs, surtout aux éléments de l'économie, total environnement nabiso. Qu'est-ce qu'on exploite? On appelle ça exemple en étamine. Tout le monde la diamant, tout consomme. Bon, cobalt, c'est ce qu'on dit étamine ou pamba. On dit qu'on étamine na programme car ya MSK. Je me suis au vendre dans micro, zoya to loba. Na gotu na yo, bozo critiquer ni voilà. Mais bozo exemple ya étamine. Très bien. Ya pamba. On dit qu'on étamine na culture et industrialisation. Toko transformer, on a identifié, c'est dominer toutes les dentifrices du monde et que créer 10 000 emplois. Nous étions mis à Pam. Tu y es caca. Oui, c'est là. Oui, c'est là. Nous comme ça le 30 secondes. Très bien. Mais est-ce que tu exploitant où? Naïna comme une problème d'industrialisation. Mais qui vont résoudre ces problèmes? Ce n'est pas le gouvernement.
Ceux qui se sont dit que ceux qui sont comme to mboka to résoudre problème, il y a peuple. Mais ceux qui bango baza pour arriver à résoudre en côté, c'est que ils ont ma volonté, c'est que ils ont ma d'abord il y a connaissance. À ceux qui ont la connaissance, il y a relever ma défi social, économique, il y a peuple, namboka, osani. Comment est-ce qu'on a volonté, oye kola yango, otala neni bo sala ngo depuis Mobutu Tilelo. Est-ce qu'il a manqué de gens intelligents? Non. Mais les problèmes, basalité, na kindwenga ne baloba na kikongo mayele ya transformer environnement. Je dois exemple, toke, soit toke et pas na ba, par exemple na mine na ba Kamituga, na Kindu. Au moins na tozan na ba génie scientifique au basala ba minerai. Basala na conditioning. Na condition mabe, condition inhumaine. Voilà, mine artisanale. Bazana pas même les enfants travaillent dans des. Mais soki kaka l'État a lobby kaka azwa par exemple 100 millions à investir dans l'homme congolais, azwa bango atongeli bango entrepôt ko investir ngo na maboko ya roboto ya mutu congolais. Te na miti mutu congolais. Mutu congolais. Apollo bina tombo on a pas existé. Tete ezali que ezali na kati ya vision problème est sérieux. Eza na kati ya vision ya l'État. Au moins sérieux eza et pas na biso Patrick, sérieux eza mingi na kati ya système ya mboka, ya vol pareil de l'État. Arrêtons un peu ya couper ce système place ezo zwa na kati na biso. Yo moko lobia, revenons justement très rapidement na makobi mo lobby tout à l'heure. Na la dio avec beaucoup d'attention. Au lobby na deux parts ya combat. Bolingaki bo se structuré, mais batu bâti des autres. Ça c'est notre identité. Côté logique, côté sérieux, côté hors de Zaka, Congolais Zaka premier opposant. Mouta contesté ngate, tokukate innovation eya, tokukate hors de eya botuna osuna. Alinga lobani, tika ba pam pam bawana. Sans pourtant comprendre que yoka mutolo nenga loba. Bino moko ba analyse to commence à lelo. Bah critique tout ça lelo. Bon sûr même pas que c'est structuré. Bah y bata congolais numéro 1 en France. Na kata diaspora. Tout ça là bas autofinancement. Vous critiquez le système éducatif, vous critiquez le système y a santé en mboka na biso, mais diaspora congolaise. À ça là ça à l'hôpital ta na kata mboka na hôpital. Évidemment. Exacté. Évidemment. Diaspora congolaise. À ton université pour na ala ki sa ba konza mboka que vous êtes réellement ba incompétent. Tala université diaspora tongi yango yo tala pe éducation bana bazodi manango zéro mais botika la kaka na dégage kende zonga l'autre retrouver kati na bino maloba kaka ya malamu te oyo pe moko nango elakisi pe nzela ya mabe bato kofinga kana ba réseaux sociaux et pese moto tout droit ya kofinga ya koloba o toza nango besoin et bimi na diaspora est-ce que vous avez qui exemple to modèle il fallait ki bato bayo kabino. Non, dès le départ, les na lobby de Patrick, modèle nabiso ezalaki fallait to kenengo lobby, il y a ko résoudre ba problème, il y a organisation ou eza sur place déjà na mboka. Na lobango pe na ba émission qui ko s'organiser ko tongalem sous na village moko bovoke botongi école moko, botongi lycée, botongi collège ainsi de suite au saliangote. Yango lelo batu batikali kaka ndenge moko. Et puis batongo pe zoneti yu mutu mosi atiki bisote. Très bien. Mais atikala hotel ko ne na mboka te Poani na ebité bango moko ezala bato belé nengo lobi mafinga ba se faire créer ennemi ba se faire que ozune se babokechu ba se faire créer ennemi au moni lelo bokechu abi arozala candidat na élection soki présidentielle il y a 2028 na otu na pe baton sou ba okeli ba élection na seni comment totali tout au corner nanga à décortiquer à dévoiler pour la CENI eza makambo ya mabe eza boloko ya biso ba congolais pe ya ba noir peuple congolais tout au kende ba élection la 2028 na CENI c'est kaza très koleka na bato bazo diriger na pouvoir donc yé moko lelo bokecho a comment changer langage malgré ba mafinga na ozomona OK diaspora biso tozalanga na le 16 mars 2019 tozalanga na réunion moko na bande ko belé tout le monde qui était tout ça l'organisation sociale économique politique et culturelle même soit qui est des côtés culture mais soit qui est des côtés social mais sous balingité et on a bisoto zonga sima bisoto kenda na mboka tozo kende bunda na mboka yozo cha makelele ovandi libanda bosiko na mboka kuna
est-ce que nakati ya lit moko politique on a libéré mboka soki bozali sur place te na mboka bino mutu bozo bumela makampo na changement eza lokola litanga nakati ya mai et changer l'autre. Mais moi, je pense que si ça réagit quand même, hein, bah, Makambo Samina Moussika a permis que Kabila pas kende. Ce côté-là, il faut qu'on s'en dise. Non, ben Kabila Kei. Si le système est changé, système est changé. Félix Tshisekedi dans même système. Et nous, on changé. Ba mutamba baye na kati système. Ba koné na kati système. C'est pour cela que Zolo baboué. D'ici 2028, 2030, parce qu'en 2028, Félix Tshisekedi aloba qu'il faut changer la constitution. C'est ça constitution ba paya. Na modi na fonctionnalité. Bino MSK boza ko pouyer côté wana. Constitution faut to suite au komana mikanda to tika babiloko tout depuis 2016. Donc une partie à diaspora et vous allez diviser, bino vous allez d'accord na Félix Tshisekedi pour na basa la changer la constitution. Si tous êtes d'accord, oui, mais biso to lingi constitution, il y a makamba conférence de Berlin, il y a Congo, il y a CT, Congo, il y a K. Parce que tout le monde dans les républiques, bandeko mususu ya MSK balobi, il faut no Congo zonga na K. Congo authentique. Très bien. Oezana ba valeur nango na ba principe nango royal. Yemo mkonza mboka alobaki ke constitution ba paya et comment malibanda na mode na fonctionnalité zani eza démocratie. Marambu tout ozo sa na mboka na biso faut que batu ba ya retraité ngo batel sa biso. Siko envoyé à ONU hein, la croix mais c'est wana. Azana mboka. Donc comme batinda gi Niki Alei batinda batu bo koma bino bo ba bébé spirituel faut batindela bino batu ba laksa bino bo vanda bo zonka boy mindele ba vandela biso en conférence de Berlin ba décida pour na biso tilelo loko pourquoi biso moko to go vanda te pour te décider pour na sort na biso pourquoi il faut ba mindele. Donc là vous appuyez dialogue exclusif, il y a Martin Fayulu qui est ba congolais ba fanda autour d'une même table ba traiter ba cause ba sololana na sala ki mabe koto esali boye to kende. Mais la surprise d'un président de la République lobby et kozalande initiative naie mototé atindae y a une fois l'initiateur ndeko Patrick na lobala tous les Congolais bazolanda. Très bien. Prochaine constitution soki bato bali ba vanda si to pesa biso dialogue a Kongalushwa au lobby Congo ngala luba ensemble to vanda non ba benga ba congolais na bo numéro 5 na on ça voix il y a 5 pas ça non 5 articles. Très bien, allez-y. 1 Kombo ya mboka. Il faut Congo ya CO basala la conférence de Berlin et Longwa. Ils ont un vrai dialogue. Très bien. T'as la vraie dialogue. Deuxièmement, le quota ya mboka. Nous mboka to longola français et que nous pandi. Très bien. To ça entre 4 langues nabiso fédératrices qui Congo lingala swahili ki lubato pour na moko et comme langue officielle et oegetikala ekota na kati ya ba kelasi na université na administration dans tant de gens officiels donc koti de quelle administration voilà partout même dans le monde. Voilà deuxièmement. Troisièmement, droit et pouvoir coutumier. Parce que tout ça on a des droits. Oyo ba politicien belé na Congo balobela ngote. Pour na moka etelema. Donc on a droit liboso eza ya droit ya pouvoir coutumier. Ya on te telemisaka tous les droits ko banana droit constitutionnel. Avant boya na ba droit pénal, ba droit correctionnel, droit commercial, droit ceci, droit ba droit belé, ba droit familial, ba code familial ainsi de suite. Droit wana to bungisango il y a de cela 8 siècles passés. Il faut tout vendre lango. Voilà, 3e article. 4e article, bah, moiri en boka na biso. Drapeau oyo. Oh, il y a drapeau, il y a 1600, il y a Mujima, il y a Bakwanga, oh, Moulo, Kalonji, Achaka et Tanisa Makila. Peuple congolais, tout, a simba drapeau, il y a drapeau malédiction. Il faut tout long la drapeau oyo. Voilà, 4, il y a histoire. Ils ont documenté. Ils ont document. Ah ouais, tous ont misé. Misa ke branlé, ils ont misé du Louvre ezali, ba tuba kende ba document ezali, ba bibliothèque ezali, ba kende ba romo nango. Ba ezali. Très bien. Ba référence eza partout. Au moins il faut tout ça là, cause na culture à recherche. Ainsi de suite. To longo wana 4e. 5e. Matambu o etaleli on alobaki tout à l'heure. Ya rotia sikoyo barang salarial
il y a République mobima. Opposition, il y a RSA. Na kati ya constitution. Yo zali leader. Ouais, na kati ya constitution. Na peskaka 5 points wana. Na talisi o eza ya makasi de le départ. Soto obito continuer parce que constitution na biso faisala na 4 branches. Culture, sociale, économie, la politique. Na système politique, il faut to longo la démocratie, to zong ça Sénat, to longo lango, to chango ligne ya bantsaku. Donc neyeza boye na ligne ya bantsaku to kotsa ba chef coutumier, to kotisi ba chef du village, ba nganga nzambe, ba nganga nkisi. Ba avocat, ba juriste, ba notable. Bango muntu ba bando pona mukonzi sans to dépenser 500 millions de dollars pour tout ça à l'élection. Très bien. Sénat, il fait qu'il ne mupandi. Ba bantsaku faut ba remplacer. Mukonza mboka a commis na muto mboka o bantsaku ba ponier. Très bien. Soki asali makambu oyo ba PCT selon ba principe pe ba valeur Congo ba robenga ye. Non lingomba ni kotambusa Congo. Et pas ya batu bolimbisi le compatriote si ça. Faut ba que moi ngomba kinga ye ba ye bisa ye ke ozo sala mabe tokolongola yo. Soko continuer tokolongola yo na loba eloko wana mingi eloko wana eza na États-Unis bazongo pa na biso. Donc dès toza boye 2028 2030 pour na 2028 ba pour sa élection. Ba olandela article 70. Ba lobaki président fatigue à leur fonction ti ba élire mukonzi ya mboka mususu. Tout compter 2030. 2030. Faut et ça la mabongo. J'ai Patrick Congolato bazolanda. Tout le monde en d'ici 2028. Nenga des alaki na 2016 pour kozala bongo. Nangana baksolo point. Voilà. Hotel lingomba te kotambusa Congo. Parce que l'Amérique o lobi bazo ya biso nzambe abenisa Amerika na suka balobaka yango. C'est les chrétiens. Biso tokotambola ndenge nini? Non, c'est au moins temps ce que tu vandi véritablement na dialogue ya Congalushwa qui zondi ki ya Congo au bisoto bengaka. C'est là maintenant on pourra choisir ensemble ba congolais au bazali banda na opposition na société civile na majorité aux autres dirigés ba congolais wana bango nyonso tokosola ba préalable biloko wana tisu to tchango Patrick Legonanga bato bazolanda biloko to eza na réseaux sociaux to tcha ba programme on a depuis 2016 bato be ba okota mouvement tout ça na badera très bien tout ça na badera ah tout ça au moins tout autre zoloba c'est du charabia. On est en train de le dire pour dire. Le vrai programme, il faut système politique qui a changé. Tout bien la démocratie, tout bien la CENI. On a le lobby moutoir au Kenya sur la mamba CENI. C'est que ça prenait très cool. Les Canada bateau bazo diriger. Faut voir qui ça mamba Congo ya c'est la conférence de Berlin. Merci beaucoup Kaka Yambuya to landi biso nyuso tu na bokebi to solo no makambo ebele. Ba imboka balandi yo très bien ba moni ba penser na yo ndeko zo fait ça concernant notre pays la République démocratique du Congo mais to komoko na souke émission na biso Kaka je m'aimerais to comprendre loko moko ensemble na yo makambo to lobi je pense que ba congolais ba landa yo mais komoko ba déjà to yo kango déjà ba so trouver sérieux entre biso bato bazo kende kotanga ba kelasi bazo ko ba tridor bazo kende kotanga na ba Sorbonne mais to zo mona finalité misala na bango na suka bazai ko pratiquer ndeki moyibi. Et là, on est comme ça, les Congolais. Et les Congolais, ils ont confiance. Bissol le lot, comme ils ont la politique, ils bien devenir. Tout ça, quand on les soutient, les costumes, les Français, les Koloba. C'est-à-dire qu'à un moment donné, crédibilité, au bozalaki na ngata ke bayi politique, et comme kokita. Amo. Nino yo bayi mboka ba Congolais. So ba fali le lo balobi, topé sata bandeko chance, na litoi, deux kakabango, makambo malamu ekobimawa. Mkaka Yamboya bien na kata MSK bozali ko bongisa lolenge nini pona ko éradiquer système oyo rapidement to chiter place na to cette émission na biso eloko na senga et pas ya bandeko ba congolais tout le monde il faut choisir une nouvelle génération politique batu oyo batikali ko kota na ba administration te depuis 1960 ti donc bana et pas ba mobutiste ba lumumbiste ba kabiliste ba tshisekediste. Il faudrait à ce que génération wana eux ko réformer ba institution na biso ko banalingi na wale ko loba tout à l'heure Sénat, Parlement, présidence photo longolango. Des générations wana oyo ekoya ko présenter
ba institution ya sika. Bon, Normalement, nous, dans les MSK, nous sommes dans une révolution culturelle. Qui veut dire révolution culturelle et ça révolution sociale, économique et politique. Pour te changer le système politique. Donc, il y a depuis... Donc, vous avez même la civilisation à Sika. Évidemment. Évidemment. Il faut corriger la culture, la mœurs, la tradition. Même, par exemple, Constant Moutamba, excusez-moi, mon mot, Patrick, mais justice traditionnelle. Comment justice traditionnelle na biso est côte ratée na justice na biso pas penser. Voilà. Pourquoi est côte ratée? Ça, ce sont des choses que MSK, ceux qui peuple comme on l'appelle, confiance dans les jours à venir. Donc, les canaux émission, tout ça, émission, tout expliquer le programme na biso. Il y a ba étalé social, économie, politique, culturelle, n'engeni negozala. Que ba émission sur ça. Pas sur Batou, Boé, au ba diriger T. Faut te voir ça peuple congolais nengo lobby, nini biso to sala. Une fois que peuple congolais pèse biso confiance pour accéder na pouvoir, nini biso to sala programme na biso. Mais si tu pèse en haut, et ça partout dans les réseaux sociaux, même sur l'économie, il y a retard ça qui est l'environnement na biso, to za ko exploiter moté, biso moko. OK, toi na biloko ebele, masangambi la ka pour na chiter. Papa Patrick Masangambila, Ntsamba, comment investir et pas ma viticulteur, ne fût-ce que 10 millions de dollars au Yibama, tous les jours, dans Mboga, pas ma viticulteur, va exploiter Ntsamba, tous les vins, il y a monde, champagne, moroté et téléma. Partout. Donc, et ça, par exemple, les expliquant très bien le peuple congolais à comprendre. Merci. Je souligne comme ça. Très bien. Je répète encore. Biso tozana katia révolution culturelle. Très bien. Qui dit culturelle, ça veut dire tout est vendu la culture. Yamana tolobana MSK, culture liboso nyon sonasima. Politique, c'est une culture. Économie, c'est une culture. Sociale, c'est une culture. Donc, culture économique, la culture économique, il y a un panzo. Très bien. Ezali, classe scientifique, science scientifique, vanda, la batubata, mabele nabiso. Dama nabiso, n'engeni toko sala pour te développer économie nabiso. Merci beaucoup, Batou Balandi Biso Belé. Je pense que to sololi, ma solo et senga gibiso to solola. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Éveil patriotique, vous avez belé, suggestion numéro zali, comme la biso, pesa biso makaniso yozanango, pote, to solola mboka. Conseil à souka, na bilenge, to moni bino bo telemi, to sali ba nuit patriotique, liboso anda kwa Constant Moutamba. Est-ce que vous avez vraiment un réel engagement pour que vous changez makambo? Oh, biso tout le monde a énergie positive au bozaki na yango na kosenga na jeunesse congolais to telema pour de vrai to longo na ba émotion to kenda na sima ba individualité lelo to zaki belé na sima Constant Moutamba ba moni bino Constant Moutamba ke mopanzi vous êtes égaré maintenant boza wapi mingi boyaki na émotion mingi bolandi mouvement mais to zo réel engagement pour na mboka yo kanisa nde Congo loba na eko bundelande mboko ya bakoko na ngai oyo avenir na yo ife banana ko tanga mawana kolukate ngana eko salela Congo pour lobina ki na mikili ya bapaya salela Congo pour de vrai réel engagement soko lobete na tse idéologie na landa idéal lobina za la moto na ko servir mboka na loyauté Congo to senga ba homme intègre jeunesse nabiso pour de vrai conseil gratuit to telema ya bo solo to la émotivité to kika likambo to ke biso tuna sima to ke kolanda kuna line sa kuna ko bimate po ba pesi yo mbongo baza ko somba yo conscience bima parce que otali avenir na yo o melaka mai ndenge nini mai ezali pembe za kana couleur te mais ba mai mosusu na katika ya Congo wane bimaka pe jaune kwa yo futaka facture au fond la 24 heures sur 24. Condition à l'hôpital, dispensaire, individu tout à fond la dispensaire. Spoliation. Mafia moko orchestrée, organisée. Na baya makasi ya kati ya mboka wana. Quand est-ce que regard ya bato yo bazali ko prétendre ko tambusa biso bato maile vis-à-vis ya peuple ya biso ya Congo. Peuple wana boko kelango mawa. Bota la peuple wana ndazali ko fanda. Pe lingi bino.
à chaque fois bopenga bango na makambo na bino bayaka opesa bango mwa sincère basepela na mboka na bango bana misu mpe bamona coltan bamona manganèse bamona mpe diamant batanga nango kaka teble na suka mpe ako mokolo ayebi yango te amona te iranium mpe bamona te to sisi soki bosepelaki na émission oyo na production Michel Kombe na réalisation ndeko na biso Timothée Faye merci mingi tolobi à la prochaine au revoir.